Ondeka na ebisaki bino ete Kalate ezande masolo. Kalate na océan de la presse tozo bengana. Ndeka bino bolobaki ete to bengana. Bolobaki océan de la presse émission zo le en direct tozo linga peto tonga Congo me photo benga. Yango na eka ko annoncer la bino te Kalate la ABC. Kalate la ABC. Jeudi oyo ezoya toko bengana kwa. Téléphone eza polele po bana mboka Congo. Batonga Congo, bo pesa ba idée la bino na bo opposant, pe la majorité, pe la mola mboka kone nanga, lo lenge ne senge batambwisa Congo. Jeudi, téléphone océan de la presse eza polele. Soko lingo bengo koleka direct les réseaux sociaux la WhatsApp. Eza plus 243 089 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 au Robin en direct. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko ya émission tout le Belamboka Congo na pesi bino mbote. Bandeko mbote na bino moyo wenu. Mbote la bino. Mbote na beno. Mbote la bino penza makasi. Tika ete nzambe tata abate la bino pe kimia na epenza eingela o mabota mabino. Bande konangai losako ekinyo. Ndenge kato yebisaka bino na ABC. ABC c'est Jésus-Christ qui est le number one. Pourquoi bande ko bangai na lingaka ko sosola pe ko manuela bino yango malamu ezali pambate. Tolala ki lokwa bakufi pe to ebina kolamuka ezali bobele bolingo na ye a renouveler bonté pe compassion lelo lisusu to monani yango na lobi bisika nyonso ezwami bino na fin fo ya République démocratique du Congo et sengolanga po ba mama ya bandundu bolalite bolobi molobele biso océan de la presse congolaise to sepeli merci na ope mama toala ozali mama moko sala kila bato baike ba Ange Lukiana bato ebele basoki fwani batika biso bato baike penza au benginga na mikili ya Belgique olobi mama océan nazala makamaike ona koloba po ete na sunga ka penza bato na bandundu kuna penza na masi mais biloko ebele ezali penza komoko mate bato bazali ko détourner lobi ko tinda misolo la ke na bandundu bana bandundu boza déjà ko sepela pamba te mama wa biso mama toala mama penza wa yebi makamo mekolo Kongo malamu mama wana alobi penza akozala kasi moi regret muki alobi ayebite est-ce que mona mboka kimbuta oyebaki ke papa bula kufaki topo oyebaki te kasi moi regret na yango wana yango tolobaka ete makambo Yesu Christ azosala ndebo moyo na ABC tolobi yende moto ya yambo bande ko bangai ba congolais bisika nyonso ezwami bino botelema botombola émission tolobela mboka Congo nasenga kabongo pambate po ete bande ko bangai bisika biso bozali bo s'abonner massivement na ABC One po ete bolingi mboka bino moto moko te na mikili ya bapaya lobaka ete alingi Congo te bino banso bolobaka ete bolingi Congo kasi boni bozali kolala pona ni botile lo bozali ko s'abonner te nazali ko mona bozali ko tala mike tozali kolobela po le Congo bande ko banga ata ko bozali na mikili ya bapaya kasi bino moko batuna mayele boloba on est mieux que chez soi. Est-ce que na libanda ya mboko zali pe na kimia na libanda ya mboko zali na kimia ba taxi bayike bazali ko futisa yo ba mai balotiliki ba makambaike nyonso bobele sengele bo futa na mbongo kasi na mboka la yo moi liberté d'expression ko zala te ya yo ko telemela Hollande ko telemela Macron ko telemela bato bayike ko telemela ba trompete mais na Congo ko lobali lobala ope ko yo kama yango to lobi ete bo s'abonner massivement na ABC One. Pebo pesa katango loso merci na kabuya l'homme puissant. Caméraman le plus sérieux de tous les caméramans. Ngam to la lobby. Oya boy to ça ne débat contradictoire. Bongo total. Bande ko langa nini pe to ekolo balelo. Bande ko ya kamo ezali. Mwana mboka kone nanga. Mwana mboka kone nanga papa wa biso to linga ka mingi. Mwana mboka kone nanga milimo ya ba congolais ali epai na yo mwana mboka kone nanga. Kufa la bango to ko bikala bango ezali bobe na maboko na yo. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Ba Congolais ba ko sepela bonne année. Ba Congolais ba ko sepela to pe ko zala masasi. To pe to ko koma la makofi mandomba madi na République démocratique du Congo. Botala mayele mabe
mayele mapelengendu eloba prophète ngefa prophète du peuple mayele mapelengendu mayele mapoloso mwana mboka kone nanga alakaki ba opposant na nzela ya mwana mboka bemba gombo ke akobengisa bango po ete basolola kasa bengaki bango te mwana mboka kone nanga na koyoka kaka ke Mendele bato ya Monesco ba kiti la République démocratique du Congo brusque pona koya basola makambo ya misolo tala leta moini tala leta moloki mwana mboka kone nanga apesi bato ba manimero a bango apesi bango moi papier à visa abimisi yango la lombango apesi ba député apesi ba candidat présidentiel kasi pe akotisi bango réunion lombango bato bayeba kiti obilemo bolobaka alaat alokoti bango bien la pied levé bilo bato la mayele boyebi Maman Chantal aya otala makambo ezoleka la République démocratique du Congo Arthur Ndombasi bo fungola matoi bo s'abonner bo partager mes missions à longonya na Maman Sylvie bolonga na Giwa Nzambi mosana yokami pele lobi ba commentaire babino bo komelaka ngai te bo komaka la émission asolo bolingaka to sola na bino ba live mais ba commentaire pe bo komaka la ces émission oyo l'équipe malamu po ete bato bayike pe batangaka bande ko bangai nazali kobela bino mwana mboka kone nanga bakoti na ba président 21 président o bazareteni na kolongola ka bemba muzitu ba misusu kasi projet ya bato wana ezalaki nini projet ya bango ezalaki ete ba opposer makasi bazabe mine o ya ngambo ya population congolaise pe 17 bazali bato moto opposition ai kasi ba yokanaki ete bakweisa po bakelo kwa kosala qui sont contre qui sont pour ndenge bilo batamayele bolobaka mais yakamwa bandeko bangai yakamwa o nzakomba ole bolo yakamwa docteur Jules Chibwabwa yakamwa edo bila mobali ya mbinga mobali ya kitoko na London na mboka ya Rita Mawete l'enfant propre ah Chantal Swami beauté plus beauté ya Lolo Swami na yebisi yo Chantal Swami ma copine somo ezali ya kota la kati mbongwana mama Chantal ya papa ozelo msage mbongwana Rebecca la Bianca mbongwana Salami mbongwana ya nini bayeba ki ete 17 bakozala pour P4 babiso bazala contre kasi tala bandeko bangai na yebisa bino ete ba yike ya bato ba bongwani ba koteli na bango 4 présidents ya opposition ba bongwani eseli mona kone nanga kobanga lobi oboni makambo ngo ekomi boy ba yike bato ba boy machine ba bimi 17 na kotangela bilo ba kombola bango ba boy balobi machine te machine à voler te machine à imprimer te kasi mona mboka kone nanga okosala kama matoi mangongi bande kolanga 17 baboy na réunion ya bango kaka ya lobby na ebite soki kosala mikolo boni 17 baboy te oh 17 nde baboy masini oh loka mona mboka kone nanga bande ko makambo mabongwani na République démocratique du Congo L'État moini, l'État moloki, misolo miyei, balinga te Monesco ko debisa misolo. Poete to ko pesa bilo budget, poete mapona imasengeli masalama, mais mapona mi mako salama na mongoloto ya papier, bobo mesano ndenge to mesana kabuya l'homme puissant, to mesana bisala mongoloto ya papier, to ko kende kaka la papier, poete bango basala ki makambo bango basalaka bandima ki ete bakwaisa 4 mais tala kasi 17 nde baboyi masini siko bayi congolais bisika bilo bozali to loba to solola siko bisola bino siko bayi bozali banda ya mboka bolongola matata mabino bolongola baboyoka na bino te bozala kala yango bosangala lokola moto moko po ete to sensibiliser population congolaise pena bino bato bozali bisika bayike bino bato bozali kolanda biso na nzela ya singa bisika no so bozali
boye ba ete masini a voté na République démocratique du Congo ezali maloba yanga ete kasi bana mboka balobi océan betela yango sete to boye yango kasi bandeko bangai botambola moto na se makolo likolo te botambola moto likolo makolo na se basomba bino te tokela maponami pamba te po ete makambo manso masila biso la kimia kasi maponami oyo tozali kokende nazali sikoyo kobetela bino mpe bato ya este mbela papa Corneille bino bato bobengaki ngai nazali koyebisa bino ke bato ya este ya Beni Butembo bino kuna Goma Lubumbashi bino kuna bisika so bali bokufi ebele motango ya kokufa la bino na si bozuti kolandela bemission uti koleka mondela lobi elekila kombo ya génocide po bokufi baike bokufi ebele koleka ta guerre à 45 ya 40-45 bokufi ebele koleka ta la tango tosenga kilipanda kasi bino pe bato bopesaka bato bukibokonzi bino pe bato ya este boleki ebele bino pe bato bofavorisaka tricherie bino bato ya este bato bopesaka bango maboko lelo bozali kolela mais tango wana bakoloba motango ya bato ya este ba voter baleki baike koleka bato ya Kisasa bato ya este bofungula matoi kindumbe makasi ujana be pala bino lolombo be pala bino makamba beno so be pala bino pola ni babomi bino siko lokola toza kokela maponami bino bato ya este kolela la bino wana tomona ngona maponami kolela na bino wana tomona yango nde na maponami bandeko ba ekolo Congo molobele bino océan de la presse azali koleka la télévision kosala mosala waye na pasi ebele kasi soki bokolanda te ekozala pasi makasi pamba te tozali komo fungola bino miso tozali kotia bino batize coton na litoi pona kolongolo mbindo pe salite ete oyo kangala bokebi biso malamu mwana mboka Jean-Jacques Soki mobali ya mbinga mobali onanda kono ba pese so tonda amour bandeko bangai Steve Zao na molongali na yo Sophie Makoma merci na bino mais kasi ba commentaire no mwana mboka yo zaka soko benga komaka pe na bémission papa na ngai Jean-René Mandombe ya Gabe Zola merci po eto bengaki ya Gabe Zola merci na yo penza na moni pela bolamuki botomboki kasi nalingi pela na mona nde mingoloto wa bino na ABC 1 po bo sepelisa ngai bandeko bangai politique ezali makambo mususu diplomatie obino moko boloba na lopoto o ezali na kati ya politique bandeko la ngai bokeba la lingi na yebisa bilo lelo tango politicien koleka koloba likambu keba na sena ye alakisi yo te keba diplomatie ya politique eleki makasi bandeko la ngai mwana mboka Joseph Kabila azali nyama te tikala yebisa bino azali makasi aza pena na makila na nzoto eza kosala azali moto ya mayele pe koleka bato bayiki o bazali la kati ya opposition kasi bokeba tozali kolobela individuité tozali kolobela mwana mboka Joseph Kabila te la ngela sembola bilo matoi po ete bele ya bato bozali kobunga on dirait boche maboko Joseph Kabila ndoki Joseph Kabila bolole Joseph Kabila makamolo so bolo boche ete biso tozali kolobela individuité tozali kolobela individuité mwana mboka Joseph Kabila asali ata kweloko te tozali kolobela nde régime oyo kobanda 2017 kino lelo oyo régime ezali malamu te régime esali mosala ya bango malamu te tozali kolobela individualité te po ete bato ebele pe koya Kabila la pouvoir e basepeli bato wana nyonso bokoyebisa bango te ke baboya Joseph Kabila bokoyebisa bango te ke bayi na régime et preuve aleki na lakisaki bilo lokwa baobe minako bato bayike bazali pe kosepela lolenge pe bato ya Mobutu lelo balelaki ntango balongoli bango kasi toboyi régime lolenge bango bayaki koloba ete toboyi régime dictatorial ndenge bilo moko bato mayele bolobaka
tolingi régime oyo ekozala na liberté d'expression bilo batamayele bolobaka moto aloba pe azala na mwa bonsomi ya ekolo waye tozali koloba po assassinat eluti tozali koloba po poison eluti tozali koloba po nzala eleki ata kombo nango la nzala na ekolo Congo yango tozali kotalisa bilo mayele mabe ya mona mboka kona enanga akei komichi asengala kingo eloko na kamwaka président nanga Chabani na bana ya membre bandeko nanga ya Planète Saint-Denis na ba mama nanga ya Tapis Rouge na Angelo Sandra Nila mon cœur bokele lo konde fam pekato mama mboyo eloko nga na kamwaka Congolais ko ko démissionner te bandeko bangai ngala zo sala esika namoni esika la bazali ko tindika ngala makambo ngala yebite bazali ko tindika ngala etelo balakisa kinga bongo te pona ngai Océan de la presse na koloba na boy na kocha mai na monoko te to la kolata maneti te pona lobaki na boy na koloba carrément ndenge bila batamele bolobaka la lobi na boy na ngai okundanga la molangete o kangai te loba ndengo lingi panzanga sango ndengo lingi mais carrément na boy na boy libela mama nanga lo akufa est-ce que kosonge so amelisa ngango bongo pona boy la mutulika mutolo lo balaza démissionnaire na kubanga ni misolo muta kopesa ngai koleka bomo ina ngandeni eza wapi ngai moko gala misolo te bosikoyo olia misolo o ezo kake mayo ozolia misolo ezo kake mo ezo kitate ebele motango ya ba Congolais baike bazali kokufa pe yo sepelaka mona mboka kone nanga tala na ba Koffi Olomide on a yebisaki bilo déjà Koffi Olomide aboyi machine to yebi pete so Koffi Olomide linga kende exil pour le lope koma finga mokonza mboka po ozwa moyen ya kobima poto batu bayambayo na yebi te so ke za mécanisme na yebi te so Koffi Olomide pa komi penzo no du peuple po ba métissage wala pe fo to banga kango parce que mutu musa ko lo balika monika ke bona kelanga exil na ya kalanga lisu na mboka langa Congo te pona bimana ndenga propre na telemelelo ko moko baloso ba telemela po so Koffi Olomide lobby en tout cas Koffi biloso boyebi aza mutu munene parmi ba misia mboka la biso aza peza mutu ala kisakanzela après bon allez-y comprendre ponga la zaka na français ya mona mboka obemina quoi alobi to connaître suite ce qui régime ko obemina ah mon papa to connaître ka suite ka sobo ya kite pona nini bandeli okima kite pona nini nata oyo pe bokei na bino bosa lokola mutu wana senite atali mpole yombene efabochi polange abimi na ye ake ko dénoncer Kabouya l'homme puissant na koleksa minute te kasi na anticiper tolanda général malobo alobelaki bandeko na ye tolanda bongo na sukisa na ngai merci Kabouya l'homme puissant. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Dans une vidéo très rapidement, Kutuna général Mbala, chef d'état-major général Mituna, peut conseiller service. Général Mbala, nous sincère, tu es bien dans qui service non apparent na yo, tant on a cabinet à chef de l'état, tant on y a chef d'état-major particulier. Tout ça qui est belé, n'a pas apôtre, nous sous bazar dans l'église ou na Kinshasa, on était, tout bana okuta na résidence na yo. Vous savez de qui je parle et bah te belé oyo, tout bana okuta na comme service non apparent na yo. Mitula ngena tout na yo général. Yo ka kite batu ba bomi na Nord Kivu. Ozui nouvelle te. Toyoki Kabila a adressé condoléances na ye na ba Tanzanie ba kufi na bateau. Mais na Nord Kivu a sali à côté. Batubaboumi na Kinshasa a sali angote. Peut-être qu'il connaît l'origine de Makambouana. Yo zali na ba généraux Misato na Nord Kivu, na Beni. Beni zali divisé en zones d'opération. Mouto azali commandé à l'opération wana nyonso général Marcel Mbangu. Yo zui feedback na été. Beni est une ville d'environ 800 000 à 1 million d'habitants. Tozali n'a plus de 20 000 militaires na Beni. Tozali na brigade
ya Nations Unies na Beni. Général Mbala. Yo koki koyeba kaka te banani baza ko boma bandeko na biso un carnage au nord qui a Beni. Batouana bakoti, je suis intervenu plusieurs fois sur Radio Okapi. Batouana bakoti. Tango bakoti, banda 18 heures. Mais c'est à moins de 5 km du centre-ville ya Beni. Moins de 5 km. Babandi ko boma, babandi ko beta masas ko boma jusqu'à 0 heure. Ba 3 généraux oyo bavandi, bango misato bavandi baza kutala. Baza koyoka. Batouana lourdement armés, bakoti bayeti vers le rond-point, ya ville ya Beni. ADF Nalu, depuis plus de 20 ou 30 ans, il ne représente plus une menace dans Ouganda. Nalu Bazonga, ADF et Tikala ba résiduel menda lo chaque jour, qui sont véritablement bato bazal koboma na Beni wana. Ozalaki chef d'état-major particulier chef de l'État. Ozalaki inspecteur des FARDC. Secrétaire militaire à Kabila, chargé à logistique, chargé à administration, chargé à ADEM, administration. Qu'est-ce qui fait qu'au comme chef d'état-major général, ceux qui n'ont pas grade occupé, qu'est-ce qui fait que yo qui peut identifier 90 jours après, 100 jours après nomination identifier les gens ont avancé ti na rond-point oyo. Pene comme na rond-point, il y a ville ya Beni. Puis Batouana, royalement, babobi basoda babomi ba congolais. Yo qui sango ya carnage yote général Etumba. Carnage oyo ezali ko sa ema nord Kivu yo qui sangote. Na ko tino vidéo oyo ko tala parce que c'est pour que bino bokangi matoi. Makabeleke nord Kivu ezana bana. Bana bakufi ba parents bakufi ba soda na biso FARDC ba bomi bango lokola bangombe lokola banyama na Nord Kivu na Beni et oyo boye ba kangie ba étrangler exactement lokola ba oyo ba jeune ba komi ko boma na Kinshasa. Général Mbala na sengo service moko yo yebi que na ba brassage to salaki na Congo. Rouberwa apesa basoda na yenyon so touté. Ndambo wana nde yaki ko bima lokola CNDP. Ndambo wana nde yaki ko bima lokola M23. Na sengi oti ya Rouberwa sous écoute. À la limite au Kangaye. Nyarugabo pareil. Général Ami Sitango fort pareil. Regardez ce qu'on fait. Parce que brigade oyo tango tozoli ko récupérer ba information na ba jeune oyo ba congolais baza na kati ya armée baza ko bandeko baza ko tinda biso na liwa awa po bato tozo bunda na bango awa bazali ba soda ya FARDC mais brigade auto contrôle kate soki to beta bango non boko makuna te c'est une opération ya armée to ko makuna te ezali makambo ya armée wa konzi ba kopesa instruction ba général Mbangu wana siko ndeko ya uti okufa o jeune garçon ya kufi oyo Général Mbala jeune akufi oyo jeune oyo tala mwana oyo akufi oyo un petit garçon kwa mwana na yo naloba ya 15 ans yo présenta kingai na ndaku na yo mama na bana. Regardez ce garçon oyo babomi wana mwasi na yeye oyo babomi bango. Cette jeune fille a aussi ça na graduat na je crois à Beniwa. C'est cette fille là nde babomi. Yé babomi en couple, babomi bango. Vous faites quoi? Général Mbala, vous faites quoi? Je vous vois très occupé kuna dans la police de Kinshasa. Vous occupez makambo soko onjani, soko ojana. Bana basi oyo, je ne suis pas du tout. La dépravation à mœurs, c'est sur le africain. Je ne suis pas du tout pour l'exploitation sexuelle et à bana, surtout bao bazama mineur. Mais bao bazama mikolo. Je suis pas du tout pour. Et cette opération-là, nous saluons à une certaine mesure. Mais bana bazaba onjana wana. Eza bana ya soda o bozali ko bomisa na entreprise ya Kabila na Nord Kivu. Eza bana ya soda o bofuta ka bango bien te. Eza bana ya policier o bafuta makate. Parce que mituna wana bo mitunité ba onjana bozoka na Kinshasa wana. Bana ya fonctionnaire congolais
O ba futa makati en dehors na yo, ba officier supérieur, bazala ba faire na bango, y a pas un problème. Yo to ebani bien, yo bato na yo kendaka Kisangani, oso ba mituka awa, c'est pas un problème, na contre la vie na privé. Mais général Mbala, moi je suis 23, 24 ans, 25 ans. Tango na ye pa na yo. Tango na bandaki koya e pa na yo régulièrement. Parce que nous avons un officier de liaison, nous avons un personnel non apparent. Moi, je ya moi si. Et puis avoir aujourd'hui, moi, parce que moi, je suis à Liboso. Moi si. Elle doit avoir entre 23 à 25 ans. Dans la une vie, un couple, bah, si classe là-bas, pas si na bango. Ils vont commencer leur vie. Mais bah, brigade ya Kabila, na brigade ya Tata Oyo ya Kagame, yo yebi yango. Bazako boma bande konabiso. C'est la même brigade qui quitte Bango wana de bakomina na babaye na Bangombe. C'est même méthode. Bazako boma na Nord Kivu. Même méthode. Bazako boma na Nord Kivu. De bazali ko boma. Même na Kinshasa wana. Na Beni. Même méthode. De bazako boma na Kinshasa. De bazako boma na Beni. Chef d'état-major général des FARDC. Moto occupant ma fonction les plus importantes dans l'armée, la mission en dehors du chef de l'État, Isaïo. Quelle est l'action de Yokata Mungongote? Je n'en ai pas besoin. Na Sengio, c'est la Moussalate. Mais tes frères là, qui sont au nord, qui vous, Moussalabino, qu'on multiplie ma drapeau, qu'on empêche ma opposant, parce que ma meeting na bango, qu'on empêche ma candidat, ma zone na mboka na bango, ça na bango. C'est ça Moussalabino. Mais là, il y a un travail. Vous allez la plénitude, il y a pouvoir nyonso. Il vous arrive des fois que vous allez Kabila Azate, aux autres dirigés Conseil national de sécurité, qui réunit tous les services de sécurité en Boka Nabiso. Bon, comme il y a adoration, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Il y a encore à adorer Kabila. Na niveau wana général Mbala. Dans la 5 yote, on peut s'en pouvoir. Na ina 5 au service moko ya bouquet. Un illusionniste, il habite dans la planète Moussousou, un vidéologue, facebookologue, ils vont dire, mais bande konabiso ya banande, bafulero, barega, ya no qui vous soke dans la kabangote, ndemboka wale c'est quoi na maboka ya Rwanda, ya Rwanda. Yo soki bobanaki ko empêcher yo na ba niveau nyonso pour ça la musala na yo. Ye wana akei azate. Yewana azate, azana Nations Unies. Na sengyo service, soko zali, yo zali mama na aza muluba. Papa na aza katange. Soko oza mubali. Me kanga ba numbi wana, kanga ba shio kitondo bazali kuna, me kanga ba ministre, kanga ba policier wana, kanga bango, kanga ba aéroport. Yebisa Kabila moyen, ozong ezate, je vais maîtriser la situation du pays. Mbok ezana insécurité, et tu prends les pouvoirs. Parce que yo zali congolais. Comme ça, ceux qui te bandaki na ba précaution, na ba prétexte que Kabila zako jouer biso ba mauvais tour, que ba brigade Moussou zako jouer biso ba mauvais tour, prend les pouvoirs. Joua pouvoir. Bozo joua pouvoir te. Bozo futa ba soldat na biso te. Bozo tinda bango pe na liwa. Ba fonctionnaire bazo futa mate, ba soldat bazo futa mate, ba policier bazo futa mate. La conséquence c'est que Bana wana va se déverser dans la prostitution. C'est la conséquence logique. Il y a politique na bino. Général Mbala, zoa pouvoir. Na Mauritanie, ou Tayana, le président Moussoussou et Belé, pendant qu'il a accueilli, voyez, Boyazongi, moi, été. Général a eu pouvoir, chef d'état-major général, prend les pouvoirs. Parce qu'il y a aussi pouvoir, au Kozoyango, pété au regard, intérêt, na yo, tout ça, on sait comment vous fonctionnez. Il y aura un Congolais qui va se lever un jour et il va s'exprimer na manière au bazali ko bomabiso, na manière au carnage za ko salima, na manière oyo bana bazotika ba orphelin. Il y aura un jour dans mon intime conviction qu'il y aura un Congolais qui se tiendra un jour debout et nous les soutiendrons. S'il faut aller conclure des alliances na ba diable to kusala yango, poto ya a to sikola mboka na biso. So bande ko ba bloquer via compte Facebook nanga, même vidéo oyo na ba vidéo musu beaucoup tango na compte nanga ya YouTube na salaka publicité. Merci beaucoup.
ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko nazo ke repeda la souka. Kasi ta on a lo barabola sala ka lisanote pour la vie na ngane za la risque. Boyebite po bilo musolo le kanetando eke pour la kolobate artir ndombas. Mais kabo l'homme puisa yebi. Ba émission na sala ka yango ko batama. Po place to banda ko sala déjà bato ba okita wala. Maintenant to sondi maka risque que to le kanetando eke pour to sensibiliser la population congolaise. Boyo kabiso pe docteur Gilles Tchiboabo. Boyo kabiso bo partager be miso bo s'abonner. Moi na moi se opé a tché vina en danger mukolo chaîne. A tché pe vina en danger, a tché mutuba katalobi te bo sa l'émission. Bo sa l'émission ngo so mona ba chaîne mususu ba télé en ligne bo mona bango trop de bêtises. Ba o sala ngo pa mbaté parce que ba boy ba kotela makaba politique. Ba tu nyoso ba lo ba politique la mboka na biso bazaka na étranger. Bolandara bango so bazaka la biloko la poto. Mais ya chaîne na ye ezo sala awa. Donc toza batu moko to senga bilo merci te parce que to sala ngo pour la mboka la biso. To sala ngo parce que nzamba azali c'est Jésus-Christ qui est la number 1. Mais loka ngala senga kabino ke bolanda bo soutenir émission. Misolo na bino ezali ndenge bozota la émission. Nde boko pesa ngala susu makasa koloba. Bozo soutenir nga. Nazo comprendre que congolais azoyo ka sensibilisation oyo. Mais tango bozota la te bo partager émission te. Na ko sala te pour le lata la kimi na moni pe boko sunga te. Si ko bolingi tout le monde bana kolobaka libanda mboka eko sala bango nini yo za libanda mboka 8000 km eko sala bango nini bana tina ndo pe boko yate ba tile aéroport ba tile ba tso kiti bakangio mais botika biso tozo bunda bo tia biso maboko bo s'abonner massivement bande kolangai c'est ça soutien mboka la yo bo soutenir mon amour chanter la yao et puis bo soutenir biso les missions to le mboka Congo parce que makambo tozo sala nil par ailleurs. Mais monsieur belé comme na onka ko yamba artiste et comme na onka ko loba makamna bango tombola mabele la kisa lisoko sala boy mais biso to lobi passer là la ABC to ko lobela makamu so keza utile parce que to za ko enseigner lilo banza bezo te ama wana pasteur di desango mokonzi mama na ngai espoir azali ko lobela ba mama na nzela ya nzambe ngai pe la nzunga libala mais to zo linga politique pourquoi botala lolenge ni baza ko kosa bilo tala makama mona mboka konenanga bo biloko la so to dénoncer yango te mona mboka konenanga mona di population congolaise zo bangaye. Ok, tout Congolais a la posa et Koloba Mebazo Bangeloko Moko. Loko Langa la Zumo chance à Rosala Molobe na Bango. Bolanda Bisoko, qui dit Zafouila. Bolanda Bisoko, Henri Lambala. Bon, partager mes missions, ça n'a pas quand je t'appelle, tu me dis que, oh, tu vois, je n'ai pas le temps. Non, il faut ça en attendre pour l'amboka, tu es Congolais. Ou bien vous êtes des étrangers. Ce qu'on a Congolais qu'on a des missions tout le belamboka Congo parce que bazo le belamboka la yo o yebite comment bande ko bazo vivre lo tili kezate ma ezate me coureza ya zongo inga nyoso la nini maniganza mona mboka kone nanga mais que voulez-vous tout le belamboka kone nanga ni bilo boza musika biso tozala bo pesa biso coup de pouce Guillaume sur l'Angleterre bo pesa biso coup de pouce bande ko langa edo bila mobali kitoko na London mboka Rita Mawete Foska dikese Toto Soukami, bo partager ba émission, bo la pembe Toto Soukami, bo partager les émissions, bo s'abonner massivement. Contribution la bilan ça la posa mbongo na hoté. So ko pesa $50, pesa $100, yango te souka vinanga. Oui na koloba merci parce que j'en ai besoin et ko edenga na makamususu. Mende ko langai ko tala ko s'abonner, ko partager mes émissions, ko sensibiliser makamamboka na yo, c'est ça l'essentiel. Bo ça 3 personnes. Toto Soukami c'est yo zangi 3 personnes. Pélagie Tika, vous avez 3 personnes. Hein? Bon sensibiliser bande ko labilo gi wanza mina molonga inayo mama Sylvie Mwamba ah mama Sylvie merci. Hein? Ba papa nangai, maman Julienne. Couple kitoko la Belgique. Yo la molonga inayo papa langa Jean-Marie Bokulaka lo sako ekinyo. Hein? J'ai dans la France, beau partager, j'ai dans ça, beau partager, ba émission, beau zali ebele pe la Congo, et sengolanga poete Michel Ngatoto, à l'alité, l'homme noir, azapena ko bunda. Merci na bazaïroi pour bokoti le kambo. Yosia de la presse, merci Dada Kaja, toko kitala biso na yolo, bonge saka terrain, pour kunande. Ah, émission tout le belamboka Congo, ba tomboli banderole quoi. Binope, bossala bongo ba mama ya tapis rouge. Mama nanga Sophie Makoma, na yoka yo atako yoka. Pierrot Lulendu. Ah, mona boala na yoka bino. Bande kolanga vraiment, na yeke ka koyebisa bilo boye ba ete mendele bakiti, tozo landelango la loupe. Mais sengo ezali ke bo sepela déjà pambate sur 21 biso tozui to komi na 17. 4 au Batikali, allez-y comprendre, on sondole au bois kiss. Bokila le condé femme pécado. Ba pour amento angolano, la reine Olga Lompinga. Bo partager mes missions. Yo la botoli, Pauline. Bo partager na Florence Batondomido.
bandeko na ngai mwana mboka kone nanga mwana mboka papa la ngai général Lamba landa moninga no général makambo yebisi yo kasi tosengela bino kaka bino bozala mikila bapaya surtout bino bozala mikila bapaya trahison ezala te mona moninga no congolais lokola ndeko na yo bolongola koina na po bino nyonso bokendela bamboka bapaya bokei koluka boboya kofundana boboya kotongana soko moni ndeko lo azala problème aider parce que aza makila na yo aza makila na yo ya minu soki eswe yo okobwaka ndambu ndambo komeka bokanisa ete bouti epai moko bolanda ba nigérien bolanda ba tanzanien bolanda ba ngolais bolanda ba nani so bakute na bamboka bapaya bazalaka liboke bino pe ba congolais bozala liboke like une témoigne aux députés la biso sensibiliser des missions oyo merci ming na kabuya l'homme puissant kasi na sengi la mola mboka kone nanga soko ko démissionner te kima kende la tango oyo kinke oza mutu ya mawa kinke papa la ngana yo kelio mama kasi pamba te oleki le tando eke pona koloba ete mapona makoza te po mbongo ezate kasi bato monesku ba yeli binote bako defisa bino mbongo na makasi bako defisa Congo mbongo na makasi yoza candidat président attaque toza ya majorité comment ko lo babilo ka bon ça prouve que en tout cas il faut bon réfléchir moi ba elobel na bino bolingi bo teka mboka Congo pour la nini kabuya l'homme puissant na sukisi merci na kabuya l'homme puissant za kila sima ya caméra merci na montage ya Emeka Saka na coordination ya Jimmy Boyembe na la patronne ya Yemei Chantal Ayao mokonzi ya ba mama oleki bango Congo au Congolais cette fois-ci a na bombi pour se dans le bien lelo ba dongolo miso ba kotala ngai Congolais a telemi ngala biloto kutani merci na pape J directeur recherche stratégique na sango moko disparaît be miso père spirituel ngana binoto kokuta la pote to lobela mboka Congo à suivre quoi kabuya l'homme puissant